ngai bamibali oyo ya bato nga na zwa po bamibali wana nde balinganga mama tan oyo ofai na mobali na yo. Si vous continuez à expliquer biso ndenge bagi combinaison na porte ndako na yo. Donc voilà, na kiti na meto. Ponga na mobile tenga na nga PD. Babima comme chaud donc Igor va à l'obine va vertir monde entier bazo na biso. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Cité Agamoro Francisco Pliske Bolingo, Total Ango, roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis Pliske Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco Pliske Bolingo, otozwa etomona Francisco Pliske Bolingo. Bonsoir, bonjour de bande kono so bazolanda biso salibaka na momo bazolanda biso donc balobi vraiment Francis Pliske Bolingo quoi. Ouais, oya lelo vraiment na yambili bino Patrick Igor balobi ki Patrick Igor alinga koloba. Bato bayi balobaki Francis Pliske Bolingo ndenge no yambaka so Igor te. Donc lelo vraiment na yambili bino Patrick Igor tozana ye awa. Donc toko solo la bola ndanga makambo ndenge eko lekela mokolo lelo. Bonsoir Patrick Igor. Oui, bonsoir Bolingo. Bonne santé. Ouais, par la raison ça va. Ndenge ni aussi la boye bato ba ba yo kana ka susu te poani. Otika musala bana osala to ndenge. Oh, tu sais, à part internet, nazana vu musus na minaka à part faire des vidéos sur internet, donc aussi là dans le sens que aussi là peut-être non, mais je suis là nazana. Voilà, merci na bande kono so bazolanda biso babi Patrick Igor alobi asila na ete me azali na ekaka. Donc bino bato bobenga ki ngai otuna ki Igor nde na yoka na susu te donc yemo ka utiko lobaki asila te me azana ekaka. Mais lelo vraiment na ambi Patrick Igor. Balobi ngakutuna ko lobati me fona tune nanu. Lelo za makamba ko finga te quand même j'espère. Te au monde non sur l'émission Oyo Junior Bouton Junior Bouton place azali mobali motema ya Murphy du Black Moindo puis azola nanga motema ya Chris oaza ma copine nanga babi Platini Moindo mes condoléances na famille pour te continuer ka kolela grand frère na biso lelo pena baebi ke Igor vient nanga pi Arnold Mbala Union Européenne maître Arnold Mbala Union Européenne maître CD baebi de ki na ko finga te BM place azali BM Bernadette Masengo Mouliard aebi kindi naza awa ndi na yeboye lelo pena na ko finga te mais peut na ebité ndenge émission ko kindeli mais je suis pas venu pour infiltrer en fait donc c'est ça. Voilà, merci donc elingo loba bato bazolanda biso bako benga bango bana oyo bazana 12 ans 13 ans 7 ans 9 ans bako tala biso po ba bozobe kozala te quoi. Oui, de toute façon internet ba nous ata 7 ans 5 ans sur si mi téléphone à maman na tata na ye ba déjà internet loi moko yo passé awa qui bana miki faut bana ya ça montre déjà éducation sexuelle donc pato musiango pato musiango les bogards a déjà place à Zali qui émission au moins à 10 ans 12 ans oui bah pourquoi pas c'est possible oui. Voilà, merci toujours quand na pesa ba mbote na Philomène vraiment na pesa ko ba mbote na kata secondaire quoi. Donc ba lobi vraiment maman voici moi ça pembe moi si ya papa nono donc na kata belle fontaine à Toulouse quoi na pesa no ka ba mbote babi Alfonso Makengo na Adao MK héritier motema ya maman Gladys na pesa no ba mbote kaka. Donc lelo na yambili bino Patrick Igor tozo banda sikoyo masolo na biso ovema tukutena ki mokolo lelo ngai na Patrick Igor. Patrick Igor ngai na yoki bakomi ko menacer yo. Est-ce que ça solo? Oui, c'est vrai. C'est vrai pour Vinanga Fernando Fernando style coiffure notre simbelinga bana ba bureau donc oui, c'est vrai. C'est quoi Patrick Igor? Yebi soki pe bakomi ko lukisa yo bakomo menacer bakomo lukoti na adresse anda kuna yo na ebité na façon tango so so ndengo sala ka ba vidéo ya ko finga bato ya ko ba polémique yango ye bato na bakani te bakomo lukisa yo. Non, parce que déjà
En fait, ceux qui n'ont attaqué moto, c'est que na moto wana to wana problème. Donc, na sala makamnanga au hasard. Et puis, ceux qui moto aye ko menacer yo, tu vois, comme tu es là en fait. Ceux qui moto aye ko menacer yo, bato baye ko menacer yo, tinanda kuna yo, c'est que ça na moto moko aye adresse na yo. Alors, yo même aux amasa na ngai. Ceux qui même baye bisyo ke, opesa bango adresse na ngai, opesa te adresse na ngai, ils a juste 3 personnes baye, et puis 3 personnes wana. Ils ont vraiment une limite qui entre bango mutako puis s'adresse nanga pour que bato bayo menacer en fait en bas de chez moi, je veux dire à l'entrée de ma résidence donc. Mais ce que bato bazolanda biso balingi bacomprendre vraiment comme menace yango ezalaki ndenge nini. Est-ce que ko expliquer na bato bazolanda biso pe? Oui, c'était vraiment une menace, parce que j'ai eu tellement peur. Vous savez, parce que moi, en fait, je tiens à ma vie, quoi. Je tiens à ma vie. Oyo, à s'en foutre à la vie, n'a vraiment azalité. Tu vois un peu, donc maître Arnold Mbala, Union européenne, a ébi maître CD médaillon d'or dans Baébi déjà. En fait, c'était hier, tu vois, hier, j'ai rentré de chez moi, parce que en fait, bon, souvent, on a un tard à la maison. Si on a quitté dans le métro, en fait, on a tard. On a quitté le métro, c'était vers 22h45, enfin 23h, on a quitté le métro. Ensuite, bon, tu sais, tu connais chez moi en fait, ceux qui quittent le métro, comme au Tambola, voilà, distance à Mankolo, à peu près 5 à 10 minutes, ça dépend, selon des mots Tambola, la mer, c'est pas très. En tout cas, l'émission va na quartier, mais Patrick Igor, ngai batu ba benga ngai, Patrick Igor a na voiture bien tout. C'est comme Makolo, on tambola qui distance moulay bon Makolo poani. Tu es na voiture. Oh, quand on a voiture, c'est synonyme qui se dans la voiture, autant boisson Makolo. Non, pas Makolo, il faut y aller à la sport, il faut y marcher. Donc, ce qui est place dans un mot et qui est obligé. Non, non, ça on a été. Moi, j'ai un scooter, j'ai un motocross, j'ai une voiture, donc voilà, c'est ça. Voilà, question dans la tournée. L'autre voiture est l'autre tamboko. Les gens ont des abonnés, des canaux star boy, bateau et belé, balinga baza na place net ngande na zabo et Patrick Igor, tu vois. Oh, ils a voiture, tant ba voiture, tu vois, voiture ils a le coup accessoire, tu vois. Oh, baza na ba million que tu vois qui pas na boire bango. Donc voiture ils a déjà et le côté pour na scooter, j'ai un scooter, j'ai un motocross, j'ai ma petite voiture, donc voilà. Voilà, question sur la tournée on va pour bande ko bazolanda biso po bacha ba commentaire teke azaka ba voiture ndi atambola ki makolo ndenge nini yango na tuni mutuna wana siko continuer ko expliquer biso ndenge ba ki combinaison na porte ndako na yo. Donc voilà, na kiti na metro kandi na bano sabino na comme marché pour nazo na ndako na marché na nga nzela nyonso na tambo na nga pepele na kompenati libosa résidence na mati parce qu'en fait résidence tanga isa au matinette ba escalier tango mati au tamboli suma muki après au na port. En fait, il y a des ports, il y a 3 entrées. Ils ont une entrée à Sima résidence, entrée à Libos. En fait, Libos ils ont des entrées. Entrée mon cousin il y a badge. Avant qu'on il faut bip en fait, il faut badge. C'est qu'on vu que na badge était, ils ont entré musu ils allaient juste il y a un code. Na côté na oya code. Na poussani dans na matière escalier, na tourner, na comment continuer enfin na comment ko les na couloir même je pense que demain ou après demain on va filmer na comment qui na couloir. Na tourné en fait pour na matin na escalier parce qu'en fait dans ma résidence il y a souvent des jeunes tu vois ba jeunes ba ya na bango ba fay na bango tranquille ba fay na bango donc après na lika na na mona ba jeunes ba fay na bango na ba tu vois en bas de l'immeuble tu vois des fois il y a des jeunes ba fay na bango ou ils sont normal ba na poto ba na poto mon fay na immeuble mais ba fay na bango na c'est normal nga siko ba bateli maki mo raté mi na gauche mon à droite bon j'ai souvent vu des gens au bateli mi na bongo ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a katikati na bango pour na matin na escalier na mon siko o wana ya gauche a bingai Igor sotan binga Igor na pardon bato ba combinaison na devant porte na yo pe ba bengi na kombo na yo na binga na kombo na ngai donc na entrée sikoyo ya escalier parce que au mata sikoyo na ba étage siko tant on a donc na liki na 4 na bango na banda siko ko mata na ba escalier o ya gauche a binga Patrick a binga c'est toi Igor est-ce qu'on peut parler j'ai dit vous me connaissez bonsoir Abisinga descendez ne crie pas parce que si vous criez ça peut mal se passer. Francisco Abimisa Munduki. Ce que parole na kati oti Abimisa ki Munduki te soki na wana pour le moment. Ce que yo façon molela ki ndenge batile mesa ki wana. Bilongi na bango
oyebi yango te pe parce que bango babengi na kombo na yo. Oui, bango bayebi ngai parce que bayebi nga pamba te po bayebi nga po mundi avant oyeba mutu soit oyebi ye soit mutu alakisi yo ye. Eza ba camarade noté. Ba camarade nanga déjà je n'ai pas des amis, mes amis nanga ba ami nanga eza yo. Ami nanga eza yo ba ami nanga na ba premier ba ami nanga été. Mes amis je n'ai pas le problème. Baza ba ekoni me bayebi kombo na yo. Voilà, bayebi kombo nanga donc mutu oyo nazali na problème na émission na salaka na yebité nazo accuser peut-être yété. Mais à part yé, je ne vois pas qui encore peut oser bato ba bengi nga eza mutu nde alakisi ngai, donc mutu nde alakisi bango et pas na ngai, na yebité so ba bande au filer ngai et puis ndenge bayebi nga nde ba benga na kombo nanga donc balakisi bango ngai et puis bazaki na ba capiche, je veux dire ba capiche na sens que balati capiche na bango tu vois, mais elongi wana tellement avec la peur, avec l'angoisse na bano mona banota la bango penate, j'avais j'ai tremblé de partout, j'avais peur ba bisingai soko sali sous vidéo. On viendra jusqu'à chez toi en fait aux arana étage bouillé babenga Patrick Igor na baloki nabi bonsoir, vous me connaissez mutabenga normal gentil parce que voilà na répondre gentil et là on dit bang senga ta na monique Mundu qui bon je sais pas si c'était ce que ça qui jouait ou bien ça qui juste pour me faire peur, je ne sais pas franchement ils a blague ce que ça blague moko ya ma b pour réaction mutu on a père na kobanga na mundu qui abisinga na kita na ganga te so na gangi si tu cries il y a un truc qui va en fait il va se passer un truc, ne crie pas, viens on va discuter na kiti kuti na bande ko mata fe na temika passe na zawana bakende musika te babisinga yi. Si tu fais encore une autre vidéo, on va venir jusqu'à chez toi. Quand on va venir chez toi, ça va pas se passer comme ça. Après, Singa monte chez toi. Namati, Francisco, j'avais les cœurs qui battaient tellement fort. J'avais peur, na koti, na milice somnifère, je sais pas. Je me suis endormi. J'avais peur. J'avais vraiment peur et na évité. Hein, papa, si on a un problème, na yo. Affronter nga yo moko en tant que mibali bon na yebité parce que nga vidéo on na sala ki eza na finga ki mutu oyo yebi nga na finga ki ye na mais go to kento so au moins est-ce qu'on a ndengo zo finga ka bato wana siko monte ke bato ngo siko ba komo salo makama bon ba komo menace na ba porte ndako moni qu'est-ce que ça sou bien te ba komo ko tati na ba vie privée na yo faut changer. Mais quand changer na l'air à batute ce qui na finga ki parce que ngani to zaki na ba problème et puis na finga te na loba ka vérité que ngana ye to bima ensemble ki alalanga ata zela nanu zela na pardon bato bazo landa biso awa yona ye bobima ensemble alala yo ou lala ye nani ya lala yo nani wana copine yo azaki mbai na nga. Ah bon azaki mbai na yo alala yo alalanga azaki mbai na ngai azaki vraiment mbai na ngai azaki vraiment mobile nanga ongoyi ba kombo na ye non ah to yiko tutanga ba kombo te moni ye miso na ye aboyi na ye na tanga kombo na ye miso na ye na otanga te nga na boyi otanga kombo te ye nde alingi te na tanga kombo po caméra na ye premier za oyo miso na ba caméra mususu kuna na otanga na nga kombo lobi boya oyo eza miso mo bonde balobaka libanga na molilo ko chaka ai seke zuye donc mutu wana ozo lobela tanga ko tala ngo yemo ko sentir ke sali alala ngai na yebi nzoto na ye ayebi nzoto oyo. Hein, papa, est-ce que yebi nzoto te munoko oyo eyebi suka na yo eyebi loko na yo eyebi sexe na yo munoko oyo est-ce que yebi nzoto ata mbala moko ata olataki botine mais okota na nzoto oyo otelema mobali o atelema liboso mobali seka za so mobali te po atelema liboso na ngamwa po nga na mobali te nga na nga pede babima comme chaud donc Igor va alobi ne ba vérité monde entier bazolanda biso balobi olobi nini naza na nga pede naza pena pede alalenga na masangai babima comme chaud ba Igor makambo so ngana zo tikila yo oloba mais bande ko bazolanda biso bo comprendre eza Igor donc na tikile vraiment aloba na ende na tikila ka ba sele zino ba loba nde na tikila ba do nde na tikila ka mutu no stu donc na tikile pe Igor aloba ne ono saza na mutema na ya bimisa po bato ba ke ko menacer na porte ndako na mbala sima ba ya susute continue Igor. Moi je tiens à ma vie Francisco oh eza ba blague je tiens vraiment à ma vie après émission moi je vais aller retourner au commissariat parce que makambo oyo je pense qu'il faut qu'il y ait un niveau de justice et likolo donc on a porté plainte na kena ko porter plainte qu'on a ozonga sous na loba action ileka ki lobby pambila po bana lobby avec la paix na kinete j'étais tellement fatigué na mili ba somnifère toute la journée pour la po mutu ekita po tino ki na commissariat na zala mutu a bien po ba tout na ba question na répondre bango très bien tu vois
ye na ngai Arlette Olamba, babia Sarah Natacha, Sarah Natacha Olamba, Mama Esther Olamba, Omal Olamba, BM, Bernadette Masengo Moulière, ya Willy Mushini Kodi ya Mboka, bani basane chika ba mekame ba okukati, Hakim Prince de Lausanne, donc likambo ya nango te, ba mama etokos, babi likambo, eza nango te, babi c'est la famille, na vie, to ibaka kofana na batu, ya Angel Kambi, ya Angel Kambi, il y a Angèle Kambi, il y a Hortense Kambi, baza tellement belé, ba mama etoko skaka, ono se leka eto boire na mai, botanga pesina bino Patrick Igor. Bakoma menasenga na minduki. Bakoma menasenga na minduki, bota makambo BM ta makambo munduki vraiment. O réagit ndeni, papa, ngana yo. To lala naka, o to lala naka te ponga na kola to lala ngai. Tant musuzo mute sala ki bon tant musuzo trompaki yepe. Pardon, on comprend. Tant musuzo mute sala ki bon tant musuzo trompaki. Zoua. Ten po ya lo mama zoua ten ya lobi kinga na oblige ki asiba ngai. Ya so mama zoua ten ya lobi kinga na ngai na oblige ye. Na oblige ndeni. Ba oblige yo mukuru ba oblige osiba. So ya be kinga na mwa mobali. Po ya yake ipana nga tanke master te alia bambon na nga papa nga na lobi bambon na nga oyo lia. Loba ke olia atadi ho na ngai te moni nga patiko na loba ke lo mo bat ba olala ba msuba olala ba olamukati. Loba ke olia mbongo na ngai ti. Omoni nga loba ke olia ata 10 euro ya ngai te mais soko olia ata 5 euro na nga papa muko msuba olala ba msuba olala ndako ba olamukati na biso vérité. Po ba mbongo na nga oyo lia. Ba 10 euro na nga oza okosa nga ko zaka pede escroc wana pede te ozaka mwa mobali. Oza pe pede mais ngani na bimisa ko na mpwasa. Oyo okosa ngai. Makambo na oloba bo jino mukona ba mukena kena porter peut-être mko liboso. Nakutana na Junior Bouton. Babi les grands chanteurs, babi chanteur ya makasi na kata Toulouse oyo, Junior Bouton motema ya Murphy. Papa na Junior, moi na star. Murphy. Moi mobali wana. Asibaka nga. Ponga na zana intérêt okosa te papa olala nga tambala moko. Voilà, il est que na loba ngwana na préféré lobaka alala kayo mais ba mona ko sibaka même ça ma bizarre lobaka alala kayo ça la biso bien. Te po azaki mbai na nga ya soki ngwa mwasa ndumba donc asibaka ngai. Siko Igor ngana lobi boya yo ozu mutu aye ki mario pa na yo et comment ça les sous nyonso siko ye rôle ne sala kinini tango bosaki bino mibale. Bon ba maroro na bango ezani maroro nezaka ko sibaj. Asiba oka makasi c'est tout maroro nezaka ko siba maroro tanga zo la loka kitoko o fa no pena bien o mese pena likatani pena o fandeli ngo pe ya kitoko. Maroro ne yango wana. Rôle ba no jouer ka pe yango wana. Yango wana rôle ya ba no jouer pe kolamba ngam tono sa ba course. Biloko nyonso ngam na ba no ko somba. Na kabile ko to chemise na nga ya Versace azana ngona ba photo. Na kabile chemise wana ala sa place a sombango. Chemise wana vi na nga ziko madangi. Vi na nga ziko madangi na kati ya Paris ayebi chemise wana mtapesa nga yango. Ye témoin quoi. Ye témoin. Oui, a témoin te. Po chemise wana ezaki ya yemta sombela nga yango na magasin ya Versace. Sebise nga Igor o cadeau na yo à l'époque umeli. Vi na nga ziko madangi apesa nga chemise wana. E ba yoko zongo ka boy. Te nga na pesa ke chemise wana tanke na tanke mobile na nga na cadre bolingo. So na so olingi mwasi. Yo za na mwasi no Francisco. Osape kosoma pe mwasi no robe, osoma pe no elamba. C'est normal. Nga tanke mwasi ambaye na nga. Vika zaki na eloko te na banda ko kipe ye. Po lobi osoka zui akopesa nga soka ye ayaki na profit. Ayaki po escroquer nga muyibi mbongo na nga ozongisa ngo. Nga lobi mbongo atadi okozongisa yango. Po so ozongisi mbongo na nga te bato ba olala ba lwamuka te. Voilà, merci ka toujours na bande ko bazolanda biso babi toujours na Patrick Igor donc ezalaka toujours a chocho boye. Bon siko Igor bangunia oyo bayaki ko luko na porte ndako. Bayoki message na yo et pe bayoki pe ndenge yo lobi ko kende ko porter plainte pe déjà porter plainte bozo continuer kaka kolandela makambango. Siko bande ko mosusu bazolanda biso bakolo ba c'est normal so bakay lukusa Patrick Igor na defenda kuna ye. Parce que nandenga sala ba video yako finga makambo sala ka panza ba mabala batu botu ba mibala batu peut-être yango mutu sala bongo mutu mona mokili o alinga menace azana ete twana mutu moko te alinga menace na mokili oyo azati ngai ba mibali oyo ya batu nga na zwa po ba mibali wana nde balinganga mama tan yo faina mobali na yo mibengi mwasi ya mabele mabele na tolo nga na mabele te tant mobali na yo a parvenir ko tika yo ake olanda mobali mwasi lokola ngai c'est que yo na ndako okoma no koka
okoka ke loko te yango pe na yeli te mais nga na olobaka ke nga na Patrick Igor na artiste et comédien bato ebele balinga nga te na ndenge nasala bacomédie na nga bato ebele balinga nga te ndenge nasala comédie na ngai mais nga na olobaka vérité na olobaka mpo na vie na ngai maintenant c'est vraiment eke musika ekipa musika makasi donc ekipa musika makasi vraiment mutu moko alinga menace na mokili oyo azala na ye te ozomona nga na panza mabala ya mutu moko te papa yo oyaka na ndako obosani lelo okomo wangana okoma ko wangana bagarso wana nayebi place bazara te nayebi bango te nayebi te so baba nani tu vois nga na mutu okotela nga na mboko te par l'état ozomona donc mutu nyonso na mokili aza na baproblème makambo na ye na vie nga na makambo na ngai donc c'est ça moi je tiens à ma vie quoi nalingi nanga mpe menace te mpo naboma nanga mutu te natikala mpe koboma mutu te avant na ya poto donc voilà. Voilà, merci toujours bandeko bazolanda biso donc message ya Patrick Igor ekomi vraiment pas bangunia na ye pe bato no so o bokanisa ke Igor asila Igor yeyo to sala na interview donc bomoni ke Igor azana ye kaka pe bino pe bato bazokende ko lukisa Patrick Igor po boke la sake ba mendoki wana surtout eza bien te boza bato faut beaucoup tendre na Igor boye bisika ne likambo sala ki bolikambo boza boye to lingi ko continuer bongo te il faut changer fonctionnaire ko lobela peut-être mutu sali bongo. Mais Patrick Igor, tu comment on a souka moi message suko ya bien pour na batu oyo ba ki ko menacer yo et moi message pe suso pour na batu balandaka yo na batu muso ba yebiki no yo Igor so salika vidéo za sika lingo finga moi message ya bien pour et la ça fait que ça aux andingo bango ba lobela kate message ya suka zaka ki moi je tiens à ma vie et makambo o funa mimango ipa na justice ezosa musala nango parce que moi nazala makasi o na obunda na mutu azana mbelite na mutu azana munduki te donc tant déjà olakisi mutu munduki pona obangisa ye c'est que oza déjà na intention moko peut-être ya ko utiliser yango plus tard ozomona po nga nzambe mutu obatela ngai donc soki bato wana bayaki po babangisa nga pour yo kotina batu te pour nga lobaka la vérité pour nga lobaka la vérité que olala ngai atambala moko olala ngana bingana po olinga so olala ngate yo za mwasi na ndako oye pa mwasi faut si ba mwasi wanati lelo fatigué lobi fatigué nga na fana lokwa masa nga poani yo oyaki na ndako antake camarade oyaki na ndako antake mobile nanga alors il fallait aussi ba nga mbala moko aussi benga pona nga ekoka ete po eko rapete moi si bakemba mba moko te Junior Bouton aebi Fernando Style coiffure vinanga di info ça aebi papa ma passe boni boy ko voilà balobi Junior Bouton kaka nga pe na pesi mbote ko balobi les grands chanteurs vana groupe Congo Garonne ya kata Toulouse donc Junior Bouton na pesi pe bambote to comment na suka Patrick Igor alobeli boyoki Patrick Igor ndenga lobi nga pe na tuni ba question nga ndenge esingele kaka tanke Francis Pisco bolingo na sale pe musana ngai kasi moi Igor avato kata ma bambote kaka na ba camarade o bazolanda yo na kata France monde entier bazolanda yo ma bambote kasi ouais na pesi mbote na babi BM wana pena master na ngai atika ngai te BM Bernadette Masengo Mouliard Sarah et Natacha Olamba, Omal Olamba, maman Nanga Esther Olamba, Yarlet Olamba, maître CD, médaillon d'or, maître Arnold Mbala, une européenne, Junior Bouton, maintenant c'est Balinga Pati, Gorka quand même, Yopi Bambote, Francisco Bolingo, pour merci vraiment, Yaroyambanga na caméra, na yo, na micro na yo, Élisée Moutingo, la star plus 10, na Kati ya Amérique, Bambote Beleka, maintenant c'est Balinga Pati, Gorka, donc voilà. Voilà, merci. Tu commences na suka obinga makanda de la forêt quoi. Donc na pesika bambote balobi maye mutasimbi caméra na sima quoi. Donc na zo pesa peka bambote na ngai na Nora Digital ici c'est Paris na bika na minute ozana kata kisasa. Olongo vraiment na ici c'est Paris comme na kata kini. Mais biso ba Francis puisque bolingo tozo sala kaka musala toujours ka oyo ebeli. Donc après kini okoya to continuer musala na biso. Na zo pesa pe bambote na ngai na Lovely Bolingo na pesika kambote. Balbi Glada Show na kata Paris na pesi mbote donc Francis Pisco Bolingo bye tokos.
Francisco plus que Bolingo. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco plus que Bolingo. Je répète, Francisco plus que Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco plus que Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco plus que Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco plus que Bolingo, toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site aka moko Francisco plus que Bolingo, Francisco plus que Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image ya kitoko he Francisco plus que Bolingo, otozwa etomona Francisco plus que Bolingo.